Voilà, bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour Naba Abonné Nabiso, bonjour Naba Tutu Balingarabiso, bonjour Naba Tutu Balandaka. Dorcas Bolokoko, on dira qu'il y a des Bolokoko officiels, en tout cas de merveilles et de bonnes années à vous, à mes abonnés, les Gaulois, les gladiateurs et les abakouk de merveille. Bonne année! En tout cas, nous sommes là pour nous recevoir la bino musala. Tozawana bino Bolingarabiso, bino Bolingarabolokoko. Bolokoko pe Alingarabino, tellement, il y a trop. Abonnez-vous massivement, partagez vidéo, likez vidéo, commentez vidéo. Merci beaucoup à Sam Coucou, le nécessaire, Omote Meme Coucou. Et merci à toi, Balobi Dorcas, c'est Bolokoko, 2 fois certifié. Et pas à faire égaux, 2 fois encore certifié, et pas y a Sila Bissalou, la maman de tous les abakouk. En tout cas, merci beaucoup SB pour la considération. Merci beaucoup SB pour cet amour. Oh, la Tsarabiso, que Dieu te bénisse. Zamba Pambolayo. Merci à mon homme, à mon chéri, le papa de ma fille. Merci à toi, merci à toute la famille Bolokoko. Nalingi Bino tellement y a trop. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et partagez notre vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Bandero bozo landangai. En tout cas, n'abise qui bino na lobi tokota la film. Merci, je savais parce que abobo moussa le totala ki yango ata RC la vala kité. Donc, s'il a tourné ou a joué te biso tokota la fait que film et ça on le kana kati ya SB, nous sommes obligés ya kota la film. Ce que les bandes FB, le rôle FB a été total à thé. Mais le coup, les gens à Kati Naku, nous les anges adorables de Sila Bissal, nous sommes obligés au talent. Il y a moins d'argent ben abakouk tout le monde entier, total à film et tout consommer. Tel film, partager et commenter et consommer ça. To partager, to commenter, to consommer, à mon aninga au saranate. To organiser les abakouk. Oh, yo quitté le bagay, yo quitté. To bandela kasi. Et puis, to bosanité, to senga na babakouk, nyo c'est à monde entier. Oh, ya lingi assisté, bon, on a 5 ans. Il y a FB, bon, yora ki mam se moro na lobaki. A fait, wana est organisé par Mamste. Je crois que des gens n'habitent ça qui bino. Parce que beaucoup de babakouk, bon, boulot, roi que fait, est organisé par Silate. Fait, wana est organisé par Mamste. Exact surprise, oh, biso babakouk, toza au sala Sila Bissal. Il y a un autre de vous enregistrer avec $25. To sala ba tombo la star to moula qui ne réagir, bossa qui réaction à bino. Et puis to y encore na $25, il y a enregistrement na yo pour en accès. Il y a le 15 février. Gaulois abakouk tout. Na ndenga ko saranate to za mobondo. To stal bon comprendre courant qui chasse yé qui bomé na munda net na zo travailler zo ko distraire na. Oh, tout Azali Abakouk, enregistre-toi, c'est le temps. Toke ne s'enregistrer, toke Jilinda Yazawana. Yo besoin de numéro Jilinda ya te contacter na repère son numéro Jilinda sans problème. Au CP il peut ensemble la boloko billet et toi les ara makambunao. Obite boloko a fait la rabiso musala bien. En tout cas, on a fait la boloko au penza billet. Merci beaucoup déjà, merci d'avance Nabino. Mututu a sepeli assemble la bolokoko billet contacter bolokoko na refaire passer au numéro ya Jilindaya au tinimbo on n'avait pas Jilindaya boloko a osala enregistrer parce que vos boulon dirait que biso toi na droite ya repé ça $25 tolobi bien tout le monde on a na pro ya si là 25 même Jilindaya ye mo ndenga zawana ayebi que va payer $25 na ye ayebi très bien. Donc, biso tout au pays, ça doit s'enregistrer. Donc, on a tout avec Kalinarafi là, Abakouk Nyoso Tobengi yo Yaka. Voilà. Merci, Bozé Belé, Bozé, la Boloko Kalinga Lobanini, la maman de bébé star. Nalingina Lobaboye. On a aussi la wana. Maman Liv, à Pessie. Aussi la fille Matalana. Ayo osala bat matalana ndaku na télévision yaya tona mukila nzambe mutasala oh ya je travaille s'il vous plaît mutasala kaka oh ya zanango
sila oya kosala matalana te ya ndako na yo te ye te akosala matalana ya ndako na ye po peut-être bolobake sila afi ya matalana bobuleke boblesse babakutu non neti nga boye nandimi nangake sila ani fi ya matalana j'accepte ça nandimi o makasi akontinue kosala matalana na ye kitoko mais na kati ya matalana yango ya biso tobengi mpe bino te na matalana yango ya sila ete na matalana yango ya sila tobengi bino te na matalana sila yaya asaleli mpe bino matalana yango te asaleli biso baange adorable na ye yo siko oza pike ndenge nini esu yo boni mpo matalana yango basaleli yo te ozoza ashoke ndenge nini na matalana sila apresente yo ndako neti yo ozozala pike ndenge kapresente yo ndako na ye ebe yo esa aneti mwana ebe yo esalaka bino boye boyebaka te bozalaka na makambo kosala te en fait anete bozalaka na makambo kosala te yango eloko esalaka bino boye donc bino ye boza bocomprendre ke janvier bokotisi mbongo te e star monene abwaki matière parce que fila star monene abwakeli bino matière bolia titokoma mpenza le 30 janvier aclotire bino na mwa mbongo ya malonga mpo aza star asali bino bolamu parce que au lieu peut-être boyena baémission boya bamerci sila bomoya sikosako o sila aza fi ya matalana neti nga boye nandimi matalana sila makasi nasepeli nango mais soki matalana yango asala alakisi ndako ya bato nde mabe mais lokola alakisi villa na ye oyo eza ya ye donc namoni matalana mo eza akati te asali lolendo ya biloko na ye elobi nanga ata na liboso na politike alobaka yango asali lolendo nasali lolendo na oyo yanga asali na oyo ya voisin te to ya voisine te veut dire ke asali matalana na biloko na ye bino boyaka na télévision bozoganga bandako mpe ya bino te ozofutela mwa studio na yo mo bakita shorolo tie na kati ya ndako bakita salite shorole renyaka lisusu te na ndako oya kogangela bato kotiaka bato bamakeyeli ondiri osala eloko ya grave ondiri oza na ndako ya malonga yango nalobi anete mwana totali bandako na bino eza tellement inachevé baloba bongo leki nanga mwa mayele nalobi bien oyo anete ekambu bolokoko bandako na bino eza tellement inachevé eya malonga te bobetaka tola bandako o ngai nazalaka na ndako ya danger yo keba na moto abombani yo yaya yango nalobi nazoloba lobi lelo mpe nalobi na bino nalobi bokeba na sila ndenge avivaka na discrétion keba je vous dis cher ami les artistes oyo boyaka kofinga sila bokeba na sila aza elema dangereuse parce que avivaka na discrétion moka mabe bolinga kutu moto oyo peut-être bovandi na ye boyebi vi na ye moto kwa sila boyebi vi na ye te aza fi ya discrétion terrible parce que moto avivaka na discrétion asila wana baza bato moko très dangereuse je vous dis bato moko mabe parce que bota ndenge asurprendre bino ebele mobenge sila avandaka chez les parents o sila avandaka na lepoke banga bandani wana o patati patata bozoloba oyo efengeli ya koloba tala surprise asali bino wana une belle maison très très belle maison et puis likolo nango villa na piscine parce que yayi ovandaka wapi nayesaki bino nalobi star afutelaka na kasavubu te na ndenge ya mabe te star mpenza aza mbongo afutelaka na kasavubu te nga kutu nini aza boye na star na afutela na lime te star afutelaka na kasavubu te nafiki kasavubu te mais vrai star afutelaka na kasavubu te yo yoka déjà musicien moko boya na mbongo akofutela kuna te star afutelaka na bacommune ya bourgeois star afutelaka na bacommune moko ya pamba te vomata bandali ato tondimi bandali wi lemba tondimi wi eyaloka cardozo mille esprit nafutela na lemba na ye wana jérémi chabani ma chérie kuna na bandali osandi star afutelaka bisika bongo
un vrai star ou une vraie star afoute la raté na kate bakasavu baselemba ou bakitoki moste on a star iboya za raté ya star bonga za raté to solo bo comprendre ta micro to na po ya son raté ya star bonga za raté vrai star pesa foute la ba menia bien na koti ko na mama boye na ngote na landi yango koma yenda nekima nga mwana ngo mwasi yo nalinga ko kipote yo chaîne oyo oseki singa ndako mama Olive mais bino mo ozaka na mama Olive peut-être bino ndako te pour ani question venez me répondre mama Olive azaka ya fila te mama Olive azaka ya artiste nyonso mama Olive azaka pe ya la patrona bonga peut-être la patrona ndako te ndeni tande bozwa vertige na bozwi asila bon mais ngwa si le pesa bino libome bozwa kapena libome na bon mais ngwa si le tande bozwa matala na bon mais ngwa si la so les maman Olive mutabeli fila ndaku où est le mal le ba ngo muzeki ndi où est les valises où est les mal mais bino pe ozaka na mama Olive peut-être bino ndaku te sera botambolaka mabe bo respectaka mama te parce que mama lingaka respect mama lingaka penza respect mama lingaka bato ba respectaka ye bosali ba campagne boluki bo déstabiliser mama Olive kabwana sila esimbi te. En tout cas, ça maman pèse ici la ndaku si la mérite, nandenga mabete abakuchela nga j'aime. Ce qui maman Olive par exemple ta pèse ici la ndaku wana c'est que si la mérite 1000 fois. Pour na respectera maman Olive. Si la sara marambo maman lingara. Maman lingara makele eta lingara biloba le baté reçoit na pas ma pambate. Maman lingara bata maîtrise. Ce qu'on a catégorie ya bato maman lingara si la na kati. Si la route elle est quand même à maman lingara. Pas pour le dire makelo, ndako maman Olive, ba pese ka sa vidéo. Ngana lobi ya so les ya maman Olive. Bon landanga bia ba kuke katela nga parti oyo. J'ai bien dit si la maison eza maman Olive, pese si la merci maman ni maman waro. On comprend que on comprend la valeur assis là. On comprend QFB. Parce que Bélé bazala maman Olive bakenda inaperçu. Boya pe mena maman Olive bosala bondumba. Maman okabelonda kundenge nini. Bosala bondumba te. Bokende koyebisa maman na bino. Boya bakabelenda ko ezate pa sala bondumba. Parce que si la femme est bonne, nous maman c'est la mérité de la maman Olive. Maman ni maman où mais là, zana si la faire la seko. Non n'est pas raté bon nous quand on a besoin de l'euro et chocolat si la seko les doit mater. Petit moyen que mon que maman Olive ou ta kabeli si la nda mais choqué si la terre, n'est tu n'as pas choqué n'as merci maman. Ah bah vous commentez merci maman Olive. Bino bozara na maman Olive bozwa nini maman pesa bino nini ta yo vivre na 21e siècle maman Olive va au kabelo mutuka ya 2006 on va pesa ba joueur abakouk famille ma maman pesa merci parce que grâce na maman bino sombi mutuka sika bon na l'école mettre temps minga mutuka ya 2006 nanga na koti na monde bitu comme na otambola mutu ka danger oleka mama abino kama na de kare bashia il faut to sa télé réalité to tambola siko na mutu kango yanga bandeko na se makelele agitation en plus na vraiment fait makelele ya agitation to sa ndeni Villa va pesi bino vertige bokoki te parce que bomi tuna to yo finge nini na minute o question zengo to roya ko finga ye nini c'est ça la question bomi tuna
Po ndaku, o bando fingela ye, a répondre bino. Bomoni niveau, ya ndaku ango. Yo mutu yeleka biso mama ndaku, to ya bezo to mona ndaku na yo, pale no peza zo ta filma ango. En tout cas, opération actrice tout, artère tout. Yela biso ndaku no na télévision. Biso ne babaku, biso ne ba la voix du peuple, biso. Biso ne to le barabatu ba yo kara biso, biso. Moi, biso bandaku na bino salité manzanza bakita chocolat ba rido salité. Ndaku na fute la ndaku porte babaya te. To comme ndaku comme appartement hein, vrai appartement ba porte loko anga oyo. Ba porte à Dubaï et ba Chine kitoko. Yo no fute l'appartement porte à mabaya, appartement weza combien? En tout cas, cher ami Abakou, tu l'as j'aime, Annette, combien de minutes qu'on a? Tu l'as j'aime, pardon. Eh, je vous dis franchement, moi, tu l'as j'aime. Moi, on a qui s'abanda qu'il y a bien. Bon, ça na maman Olive, ndaku ni maman Olive a kabela bino. Na bon zio kuti maman Olive a peti bino, bon ça ba irreconnaissante na ndenge moko yo zwa idete. Nakuta bozio ndambo apesa bino. Maman Olive azo kabela bo komi maman Olive na ngambu na yo. En tout cas, maman ni mama merci hein. Ndaku kitoko penzo pesi mams. Ngana sepeli na ndaku wana. Une très belle maison. Na votango. Le roi a na bino aussi la yemoko. Na 26 ans de carrière. Cette année, il a 27 ans de carrière. Ana pe monso manda coûté. Il faut que maman lui vienne sombe la si la problème est to accepter nga ba ku ndima. Ba moya ma finga te. Moya na ma finga. Pour un moment donné, maman livre muta futeli a sombeli yenda kuana e ma finga te. E ma finga te. Parce que ngani aza boye na koma kitoko makasi depuis na bota. Yo izo yo finga ngo bina ke mobali na nga sentanga ya boti singa mwana yo zo chokenga o chokenga te. Po mobali wana sentenga makomi singa lengi. To solo la. O chokenga te. O chokenga te. Po oyo la nga po mobali na mtaboti singa na komi singa lengi bo yango yo lulinga. Donc yo finga ke ba senta ye o chokenga te. E sanga ni so ni fra. Nanga. Boyaka na ba argument solide. Boyaka na benjir te. Bozaka nde ba pere ba faible même en esprit. Yango moni boyaka na benjir. Enjir eza kotombola star te. Yoka yisoko yo kiti si ndaka sila ezo mona na mokili ezo mona ndak ça c'est la maison de Sila. Mon se le dit. Mokili ezo mona ke o palais ya Sila ndaku na ye. Batu ba mona mokili e mona. Vous excusez-moi. Batu ba mona mokili e mona ke o eza ma palais ya Sila lalaka. Muta kocha bangi malili ana kati confort ana kati muta akoka te. Soit fini qui file et fait des tinini. Et puis ce qui est bino hein, moi tu vas au fin si là. On sous deuxième vidéo si là ça là. Alors bah que vos injures et côté arrêté. Ça la moni mikola na boya tazo mi tuna question boya te poani. Donc moi tu kate ba yaya. Pour ba finga la muto yo injure na weze koma. Mais bino zo finga muto yo injure eze koma te. Pourquoi boza au finga ye? Ce qui est bino metotiki. Pour voir au fin à moutou, injure les au coma. Mais bien nous au fin à moutou, injure les coma té. C'est il faut motika. Annette combien de minutes? 22 minutes au kati. Na maman bébé. Tout solo la té ba ndoroba bolingo. En tout cas, 2025, bon nous injure. Té. So il bi fait biloko ke oh. Ndaku. Oh, te, wani ze benjir te. Excusez. Oh, ndaka vanda. Mouta pesi maman Olive, et benjir te. Oh, ndaka vanda. Ayo fait le biso matana la télévision, et benjir te.
mais yango ya na biso silo yo lobi na ngotanya mabedi nema abi ya yo bolokoko ya na biso yo me dire que na vu libanga musuni 2025 na ebandela ne ba confirmer lisusu boya Jésus soit loué yo tena nenga mabete Jésus soit loué pour na 2025 il dit début boye